Voilà la famille. Coucou la famille, bah bonjour, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Mambo te belé biska bisubino. Bonne fête des mères. En tout cas, ce que vous maman, bah bonne fête nabino. Bah o nyoso ba mima 9 mois bana na libumu. Bana ba bien ataku te longwa ki ata zemi yango ezaka te ataku tu me oyebi ki o mema kaka zemi okangi 3 mois penza grossesse. Voilà, bah bonne fête des mères. Bozala bien bisika bizui bino, bah bonne fête des mères. Voilà. Coucou la famille, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman qui bande konangai, vraiment li kambona motote, maman qui internationale. Vraiment bisika bozali, bozo kopa ti, kopa café, maye bele bo mona binge mo ezo beta na libanda. Vraiment bon melana bino, très posé, bo uti ba église, bah voilà quoi. Voilà. Bande konanga wana maman qui na bino posé na kati ndako. Simple comme un bonjour. Shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom biska bizubino, boboto bondeko na kati ya mabota na bino, vraiment bande ko na biso pe ya catholique, bozala vraiment ne sengo ya kozwa papi ya sika et sali biso esengo makasi pe ya sonam na papi na biso auti ko tika biso bande konanga pe to pesi bambote bele na bande ko témoin de Jéhovah bande ko na biso ya bima pourquoi pas ba salam alaikum na bande ko na biso ba musulman pote bazalaka bande ko na biso tokei pe na lombango to pesi ya biso bambote ebele et pa ya bande ko na biso ya beglise nyonso oyo eyebani na mokili oyo o nzambe acha loboko to pesi yango bambote ebele. Bande konangai lelo ezali journée de mère. Alors na ye en tant que maman koya pona na solola na ndeko mwasi na kombo manike bande ko bo partager bo tindela ye vraiment émission na ngai bo tindela ye na ye en tant que maman vraiment et puis na ba soutien nyonso oyo azo sala pona mwana na biso na kombo ya Enoch bande konanga na bande komituna na bi pona nini mwana oyo Enoch mwana Saratola alatinga na tolo boye il faut na donc nazola la kana souci na ye nzoka nde makila na ngai e banda ko ganga nzoka nde Enoch aza mwana na ngai makila na ngai makile ganga kayaya nazola muka nini kaka Enoch telemelinga boye mama bundela ngai Enoch tozo bunda kaka Saratola kondima yo Saratola un jour akoya kosenga pardon Enoch nzoka nde mwana na ngai bandeko boko tuna ndenge nini ya makila eza na Enoch eza na ngai bukili muke papa ya Enoch papa botiye ndeko na ngai Munianga 17h bandeko biso bato mayele makasi yango ndeko mobali ndenge nini osukeli o garder o tangisi Enoch te biso ba manianga to tangaka papa osala ibwe poane donc makila ba manianga ezo dominer yo te yo ya ba mongo mte dominer yo papa Enoch non fo zonga tata mwasa lobi biso toza ba kroko aluozi Saratola okokoka Enoch te ngabi tata mwasi nandeni abi papa na biso aboti biso koko ya Enoch munyanga 100% mama na biso nde mongo ngabi bon ok alobi ngabi wow yango na makilezo ganga. Voilà bande konongeza ki moi entre parenthèses menga na yeko solola na manike nga tanke maman bande ko bo like bo partager bande ko ya pas longtemps na yebisaka bino na bi secret ba maman na yebisa bino to sola ba maman nyoso bo like mission o bo tiango en pratique boko mona ba résultat boko lo ba maman la danoise apesa biso secret ya secret ya kokolisa bana bakoma bien babonga ezam kaka linga bana baninga linga banda ya mbanda oyo kokuta na ndako linga bana quartier linga bana ba camarade na yo tango bokuta na kawana o linga
linga bana tanti ba camarade nanga to stafaka linga bana na ye le mususu anniversaire a mwana na ye mama bango kutasa kidiba oye na cadeau bien anniversaire a bébé na biso na lekani na cadeau boye na ye na bana balia gâteau ya anniversaire andeko na bango bolinga ka bana baninga soko moni kaka ozana problème ya kolinga bana ya batu ko bala mobali o abota te bala mobali o yazana bana te ataki sita mais soko balika mobali o abota mama na olo bakana ba mama papa on s'en fout alinga bana no alinga te eza sans effet mais yo mama soko lingi ka bana baninga olingi bana bandeko exemple on eza même na famille na famille ya mobali na ngai na famille ya wifi mama na bango linga ka bana oya kutaka na libala lelo bango ba pambwa mama kasi soki olingi kaka bana ya oyo kuti bandeko bo souffrir te bano ba oza toujours likolo bano ba oza toujours bien yaya yango na yeli manike okoya koza na poto osali nyonso kosala okoya ko riske bana no ba ya poto te manike ko riske bana no ba yo ka solo a poto te po ozo dégager haine na bana baninga oyo ezali deuxième mwana o nga na moni ozo dégager haine ce n'est pas bon de konanga bien si manike ozo kotele nok to beteli o maboko mais meka kotala na bana ya batu tika kokotisa haine manike mwana kitoko boye babia amonaka libumu ya oya kobimela te amonaka mama ya kokota te vraiment kokota na mama lokwa manike tela ningo zo bebisa musala ya mwana na yo po na haine manike na bino ba journaliste botika kakotuna manike ba question oyo ako répondre mabe ba conséquences ekoma kepa ya bana boza na souci ya bana boyambiye botune buzoba na bino botune ta badiamba soka tiki botune soka tiki yango botika makambu ya mwana na eta ngozo tuna aza ko répondre mabe manike moyen o avancer na mwana no ezate akoza na mungongo kitoko ndenge nini mungongo kitoko ce n'est pas ça et ça la ke loko te poso otali fere otali mwana nanga fali fera yemba makasi me fali aza likolo otali ba musicien baze belo ba yemba koleka fali me bazate parce que wana eze loko mususu mama fali fo ezala zaka motema malamu fo ezala lingaka bana quartier fo ezala lingaka bana ya batu manike ejuaka makasi sinote oko tika la mwana na oko matate eza secret munene manike soko lingi obali mobali olingi na obana na ete ko baya memi na ndaku te zalaka na bana na yo me baya te onyo kola bango yaya ozwelo te ozolona kaka donc ba difficulté na ba problème et pas ya bana na yo propre bande ko bo bima lelo ezali journée ya ba mama ba conseiller kota bino manike aleki na ba toile mikolo yo aza ko finga petit fali manike aza ko finga manike ngai na nga mwana ko beta musique te na nga na domaine wana te na ko seka na petit fali parce que mwana moko te ngai a obeta musique on va prendre mais yo te comment yo mama mukolo nde wana ovandi manike ozo finga petit fali ozo lobela mabe ozo jaloux surtout la jalousie c'est ça moi tu peux même l'emsoukou toi insulter mais pas jalouser moi na ya batu parce que quand la jalousie peut amener au bon ma petit fali au coachele bakisi au ko sala mabe manike non il faut olongo la haine na bana batu yo so monika mwana mutu amati na musique mwana wana bimaka le premier na Vodacom okoma ko finga ye ti mwana na yaka ko manke yo lelo pe petit fali abandi ko manke yo talaka petit fali mwana petit awuti na ina mbandaka atamboli libanda azalaki na étoile na ye
Fali et tout à l'ina Fali. Fali a commis kokende ti, place petit Fali a zo répété. A comme kota ti, et place petit Fali a ocha disque. Lobi a noté les voix et mati ya. To kaka voix Fali na nzemba ya petit Fali. To linga makasi. Biso yo soto yoka ngo. Mais yo zo finga mwana ya bato. Ozolo baza mutu a théâtre, asalaka théâtre, aza mutu a musique te. Siko mwana no mutu asalaka musique wapi ye manike yo loba oganyanga bambongo, ozana bambongo baninga ba okotsa ta bana na nzela masuwa. Mwana pa ya bimi na poto. Do yo ndengo vanya no osela kaka musicien su moko aya amema su mwana na ona poto. Mais na modelo wa motema mabe lipamboli o yate. Prince yebisa mama na olongola N na bana baninga asalaka N makasi na Vodacom tala lelo place osuka lelo lisusu le musu batu musu bani ba fongolo motema akoti su N et pas petit Fali yo kanti vraiment des ana oyini petit Fali Fali o fongolo motema lisute manike Fali ko fongolela mwana no motema te. Et puis Fali nenga zana azo obligé ko aider mwana no te. Moi, ma papa na ye, na Fali, bazaki ba collègue na musala. Mais soko lingi, kende pa ya président, kende pa Kofi, place ya yemba kuna ba sunga mwana na yo. Kende pa Kofi. Mais o djembe la kapa Fali, pona amote mamalamu. Soki Fali pe lelo makamne ezo avancé. Parce que zo loko tape ba petit Fali, bongo pa loko ti bango. Bandi kunangai. Eza pasi na mawa bolanda manike na bokebi nyonso boyoka haine ya manike et puis tu yoka réponse ya petit Fali ndenge a manqué ye. Oui, a manqué ye. C'est triste hein. Mwana mobali kitoko boye mwana na kitoko boye ozo sulukela ye malédiction pona nini manike kota la ebo ate loko moko ya manike na nzoto ezate hein ngana zo kamwa manike. Pourquoi lingi mwana no kitoko boye azana venir à bienté mwana na oya kitoko boye le bogard manike notre bogard notre enfant oh nango salela kabana baninga bande ko soko zalaka na na mwana muninga yeba tika na yo tala mwana na yo ndenge abeta na tatu na ye tala mwana na obwe tala ozo bebisa carrière à mwana pona motema mabe manike. C'est triste, hein? Bande ko ezalaka te bolanda manike na bokebi nyonso. Bolanda c'est triste. Awa bebi sa carrière à mwana. En tout cas, mwana aussi na yebisa o yo si na yebisa o banda kalake. Bwanga na mama oyo. Bwakisa mama oyo olingi te. Saka lokwa sarato la wanga ni mwana ne yo po wanga ni no mama abino hein. Parce que mama abino zana ena ko sakana te. Ah, manike. Na bana baninga eni boy pourquoi? Fali nani akufa kaka petit Fali mama na yaza handicapé oh petit Fali ke musika te papa na ya yebana te mama na ya yebana te ye jamais cause la musicien manike kita dit ça mwana nini ya papa wemba yemba musique mwana nini ya bozi na yeba musique mwana nini manike yebisa biso mwana Fali ana zo yemba musique yango ekene bien ekepe bien te boni boyeko. Biso ce qu'on est au la classe à droite, oui, papa dans la classe à droite. Ah, yaya. Manike moi no aza handicapé. Tant azo yoka makamba boy, azo beta ba prière. Manike moi no oke musika te. Keba ko timola libulu mwana na dinda avant. Ce n'est pas bien maman. Oh maman ma belle. Bande ko bolanda. Bozela. Où est manike yango to banana na oyo. Oh wa, posé. Hey. Isaki ndoki manike ça c'est la sorcellerie hein yo o la tipe ki toko o revendre na plateau pa ko babuzoba bolanda manike mais elo ba pekas bozela bolanda ndeko mama ozala motema mabetika efutaka te madame Olomi. Parce que sacrifice est belé prendre ça la Fali. Maman la prendre ça la Fali. Parce que oui, suis là. Ils sont tes poignets. Ils sont tes poignets.
sacrifice ebele prince ça la fali maman la prince ça la fali et soingate yo be soingate et ça jalousie te swingande si ko fallait salini na fali pour fallait passer faveur biso ba tout se sacrifice après ça biso te poani tu fallait na wanga na te et soingate et swinga ça la publicité pas fallait si qu'on a lobi et swinga apanza kombo na iko le prince ko le kamuto qui a foutu studio ba $1000 à sali remix à sali on a clip. Hein? Apanza comme on est le promotion. Basta non promotion. Banda petit fali aye promotion il y a ça sali nzembo fali. Oh sali succès. Et swinga makasi. Ngana mona ko ba sacrifice ngana sana est victime. Soki likamboza yaya bo myo komate et so swinga na oloba et swinga. Nana na oza jalousa petit fali te prince ayemba ko leke prince aleke na kitoko aleke na succès. Mais et swinga parce que bazo sala tout ba booster moto ozane booster te. Vous comédien. Parce que d'abord, c'est vrai, toutes nos questions visées à entre eux, on a prince Babi, Yomi pour Nayomo. Lokuta, Bayeba, que ce soit salé, on a pour la prince, Basala honte. Bayeba, que ce soit salé, on a pour la prince, Basala honte. Boyoki, Denge, Azaku Finga, Mwana ya Batu. Siko yana boyebande konanga, boza sûr que, eko Simba, pasi na mawa, to longwe wana. À l'équipe batu ebele pour la prince basala manike o l'équipe batu ebele pour na kofinga mwana batu tozo kende pour landaka ne quittez pas likez partagez bon na motema mabe ya manike ezalaka te manike ozo sala wana ezalaka te toye a aza mwana musicien moni na mboka na biso mwana wana azana ba papa leki na ba papa kunutu mwana kwa principe ya ko souffrite mwana yo tala na papa na ye musalo ya sana musique ya Congo ba musicien lelo nzela poto efungwani ba bazoya est-ce que ata artiste congolais mon côté ya musicien na mawa wana ko lubake na tala ta carrière ya babia na nzela ya mwana o na benda mwana na ya neta poto na fungoleta makambo tika na choqué muke pour ni bakangeli mwana wo mutema pour succès ana bena succès Congo artiste congolais linga ko panza succès tente ba Davido ba panzaka neti ba américain ba mibale ba Rihanna ba panzaka ni ba panza age ba binga ba bimisa bato bazana talent congolais a préféré bimisa muto azana talenté à sa succès té pourtant bon ça featuring na ye ka muto o renier o wana muso bimali papa mais monsieur congolais ayebi que sona sali featuring na prince a bima makasi pour voir ça na ngeza makasi o lingata Aolingata. Libosé ça que maman na fingaka, maman na yeboy. Mais mutu musicien oyo ngai na zwela ba problème ngai na clasher les afali. Ana ba viser belé. En préférence ça featuring na Petit Fally. Pour avec Petit Fally azana moyembi Petit Fally c'est un comédien. Il fallait ça ko comédie et déranger. T'es dérangé ngate. Ngana lingane mwana na ba pesa et talent na yé. Pour musique on ça lobby ça à quoi aboutir na rien. Il va finir rien. Il va finir à moins que rien. Parce que c'est un comédien. Moi, je suis faina banyo loba. Okosuba. Petit Fally. Hein? Mais Aza musicien. Aza musicien, t'es Aza comédien. Petit Fally, Aza neti ba mangbaou bazalaka. Neti ba ngadia dia bazalaka. Taka mangbaou ndengi wan. Nenge ba mango. De Petit Fally net mangobo. Iko tala siko Petit Fally na ndenga Android abanda comédie mais banda ko bando koyat ako aboutir ako réussir à ça la succès ba dit que na musique ako finir en rien souka na to tala ka dans 2 ans abomo na oli monaï ali monaï moninga li mona 2 ans mais prince azakaka na mokene wana na ko déployer ka biso moko na uto sala challenge ya prince na TikTok pourquoi ba condamner ça yo ni muto boma carrière ya mwana na ya mwana olo ba na uto sala challenge ya prince babia ngamo kaka image na ngamo c'est 1 million de vues na TikTok 1 million na TikTok ozomona ngai naza youtubeuse nga na manike je vois rien moto chose na posa o aider bon siko ndenini bo aider prince te o aza musicien mais bo aider maman o afingaka parce que ozaki na intérêt à ma finga na e bano rapporter bino beaucoup de choses de bien et on bo aider maman o afingaka o ya bana ko finga batu pona bino bo aider facilement que un musicien oyo ako rapporter musique ya bien ako tambwa na drapeau na biso ya Congo na nzoto bolingi ko aider te parce que yé aza dans la positivité maman oya finga kaza dans les négativités bo aider facilement il savait que non ce qui manike soki mwana aza na étoile na ye ba etufa ngote
Ce qui prince a sala qui pona azan musicien muta ko étouffer toile nazate pona fali ozolo bawana abanda pe ko bina zo mata akoma ika fali ombala mote. Vous comprenez? Muto ka bino bofinga kofi bofinga eti mais lelo bomoni réponse yo zo pesa wana o yo zo loba ke basalela mwana na kofi a fait ça a fali mais nani afinga eti koko dia nzombo boye na boye yo kanti l'air bango bino moko bozo supporter ba finga ka ba kofi. Toi tu crois que fali ko ninga ko salango abeta na sali yango ane mutu abi batongo kutu ata na sali yango ba ko finga ngaka de ba finga i kofi po fali atinda bino bo finga kofi te mais bino monde bo finga ka e sala ke era vandaka ezande mo bo finga ba belle vie ndemo bozo finga bato nyoso tu ba sila bisao bazawana ba mona bino ba bia ata na bimisi muto lobi talanga mokutu mutabimisa nga ba finga ka tala muta patronanga pesa nga gu na koma na YouTube belle vie bo finga ka ye siko mboka mbaka kofinga manike lupesa mwana no chance kake loko mona osenga yo linga bonheur ya bana baninga. Ce qui fali, petit fali, ba pistonner et pas fali. Yo pe mwana na yo, ba ko pistonner ata et pas ya gaz mawete. Ba ko pe ko pistonner et pas mutu mususu, a ko pe ko koma ko yemba na e pas ya soki ya wapi, a lobi pe ba groupe na bango yepe poto. Ezaka et pas fali te. Ba o ke seze belé. O pe ya kanango na poto pe na ndenge na bango pe ya cc ba yepe baza ko pe ko kende. Mais linga bana baninga soki ozo continuer ko finga ka bana ya baninga oza eni na bango ta no lo bana manike na lo bana ba mama nyonso soko oza na motema na bana no ba umatati oko remarquer ata ba mati ba koma na niveau mo ba bambami atozo seka bana baninga ba bala raté et koma na niveau mo no abali divorce ou bien divorcer te akoti libala nyo kwa miboye ou bien koti libala zobotaka bakizengi azana du difficulté na kati ya libala nyonso na basfui ya mama il faut to linga kabana baninga eza secret munene bandeko nanga tiango kaka en pratique yo jeune fille ozokanga obali na nto boti na note tiango en pratique ya kolinga bana baninga okomona bénédiction ningo ya na bana nayo. Oko sala même effort mon côté bana na oba okende ka boy ba o classe ezokende ka wawa mabala na bana ezokende ka wawa ozomi kamwa nzo parce que olinga ki bana baninga botala ba sora ba manike lelo prince babia akomi pe komela biloko ya makasi akomi komela biloko ya makasi pona ni mama na azokata lien wana te. Papa melaki biloko makasi, mama meli biloko makasi, mama sukolo za motema malamu, o ba lien wana ekatana, ekita pa bana te, lelo prince babia kompe ko mela biloko makasi. Botala ka prince babia na biso a lobby, na prince babia lelo, o mona grande différence que moi no yo biloko makasi koti na kacha nzoto. Epe sa biso pasi, biso ba para. Manikenga na osepela na hotel di banda kala na clasha ko toujours pona mwana na obabia na baki yo zandoki na ye au lieu po bimoso continuer lelo eko finga petit fali skotanga ba no manquer yo kanti fali ko sipo ba musicien belé ka ndengo fingi petit fali bon aider moi en hotel ozokanga ba porte mwana o bako kata sozo lo babonde ba aider te mwana otika ka boy na se moi non ko keli la pepa jibet ako beta pepa jibie ba mise musupe ba longwe pa jibe ba kufi akeneta kuna ke obeta muziki ako beta ta muziki na zaiko akeneta ko beta muziki azawa na taza obligé te ka pa fali yo kanti kaka awuti ka dans les néabo à côté pas fali même petit fali est-ce que moni à côté pas fali te azana orchestre na ime ba soutenir ye pona nini azana komi kitisa mama na ye d'abord azana mama prière azana mama azo komi kitisa aza mama azana bolingo maniki ozana bolingo bana baninga te ozana bolingo wana te eza kitoko te maniki eza pasi na mawa toleki non soki ba benga kanga iba proposer nga na yo na prince na pesa prince passe voilà tolekani wana tozoke to bandoke na kota suka maniki ayelisu o réponse ya
ya nani na ninga eloko mobo ya Manike ezaki penza très touchant, très touchant. Posez là eza oyo te oyo posez. Ma question est celle-ci. Je réponds à ma question par rapport à ce que je t'ai posé. Comment tu as trouvé l'apport ou bien simplicité? Il a fallu pour y aucun de rendre visite dans le studio, il y a Petit Fally. Il y a Petit Fally sans effet. Il y a un effet. Sans effet. Il y a Petit Fally sans effet. Petit Fally à moi, petit na, nous tambour na bango. Ah que nous sommes en place à mission où à habiter et l'eau dans sa beauté. Mais il faut ça on a volonté. Il y a des nyama na kombo na ye a sala en place oyo à habiter. A Petit Fally a bématé déjà pour toto ya na ye. Ouais, mais c'est la kétikiti. Ka ça dépend il y a ton ça. A kende ko sala yango et pas nani ya. To kende bien. Petit Fally azalaka nano azotambola na balabala. Prince Babe ya sala remix ya banzembo Fally. Ah donc il le déranger pas que n'est pas Prince Babe. Ah Prince Babe Prince musique na ye et ça c'est sans Fally. Prince Azana a bien succès. Quand ta bonne tapis rouge na succès. Papa n'a pas de succès. Prince Bobo est bon, il va succès. Petit Fally, maman va succès. Papa va succès. Mais il y a de ça succès. Ah, c'est ça, ça y moi. Papa, bino boyoka maman ya nyoka. Ah mais Petit Fally. Maman ya nyoka longo. Maman ya nyoka longo. Asala succès wapi. Papa ya nyoka longo asala succès wapi. Oh nyoka longo ningisa binisa biso. Manike ozana ndoki oza motea mabe. Olinga bana no botite. Olinga bango te. Bo ozana oka toke tozonga mwa mukeka lokwa ba sarato la pe kaka. Ozana oka mwa muke lipasa pe ya sarato la. Mena yo na ndenge mususu. Yo na moi ozola kisa mena butu ozana motema mabe na bana na yo. Makambo zoloba na mwana wa muke. Ndenge nini nzaba ko pambola mwana na yo. Maman na ya sala succès te, tata na ya sala succès te, donc Petit Fally pas au sala succès te, oza liboma. Autant on sait que mission o mele ki penda diamba na bambuma ou bien ndeni Manike. Eza normal te makambo loba. Oza motema mabe, lelo za journée ba maman, yaka leka senga bolimbisi na Petit Fally. Ou asali yo eloko te, afingi yo te, eza chance na ye, chance eloko pamba, shege, chance eloko pamba ba ye mbango. Lelo bandi koloba nde kola na balabala, aoto mwana balabala, oui. Yo lingaka suka api na fulu. Ya yonda ko suka na fulu, ya eza Petit Fally te. Pona mwana bata fingi na ye mutu te, a touché yo te, a tuki yo te, chance na ye, o pona zandeko na ye, oui. Na bato bande ko yemba na orchestre ya papa wemba bazara badani bato bandunu na bato bandunu bande ko nani Amazonite yo yeba ngote bato bana gouvernement banani bande ko na biso kasai poani eza reine na bangote tant peut tozali na baswahili kasi to kome ko yoka kuna na toka kasmasasi to kusala boto yekoli na mina kwenda ku masomo ebo habari mzuri to yekoli yango pona bangote eza rabat na bana tuna bango lelo Petit Fally ko binde kwa Fally problème ite mais yo vanda. Mama buka kama bolongo. Mama kuta pia ke exemple. Nzambe sungangai. Ndengo sala kipo na Petit Fally. Nzambe sala ila pe mwana nangai. Petit Fally ngaza loko exemple. No ya prière. Oyo sala li Petit Fally nzambe. Sala ila pe mwana nga prince. Monda mwana nanga. Me yo ofinga mwana batu. Nga na yebani na sala kombo. Papa na ya sala ki kombo. Papa na ya sala ki kombo akufa kindeni. Akufa ki na oner nini. Manike. Papa na ye. Donc olingi mwana na landa papa na ye. Babia oya mwana landa kaka exemple tata na yo. Tina suka. Manike. O mona place mwana okoma. Toko emate tilikolo. Boyo kamtia mabe bola. Bébé. C'est voilà pe mon ambition. Voilà bien ambition. Péché mignon. Là bas la mike na mona mukia c'est maman pêche Petit Fally sans rancune c'est un comédien batika ça la. Moi je t'ai pas posé cette question. Na tuni otenze ma Petit Fally moni onde. A ko sala succès ko kama ya ko na lobi Petit Fally ata asali Petit Fally ata asali. Tuni elikamwa Petit Fally te. A osela mwana na kata ndako ezala sans impact. C'est ça c'est impact. Pour na ponika Petit Fally que pour na garçon mo bandal ka. Oh mais maman na bandal ba rapport toi sans pour autant rien faire. Bana bandal na so rapport ba petit na.
Ce que yolinga ya sani. Comment yogo il faut que na balabala pas inconnu mutu wa yiki ke na salombo. Kasala ngo déjà na ba ONG. So bo mo spécial. Yango wana ne fa sala ngo. Ya ngo spécial tel ya no. So ka ke bota la petit Fally c'est normal. Il y a quelque chose de normal. Il y a quelque chose aïda bokola kufela moi si fallait que ne mata. Azalaki na poto. Azalaki na poto ndani vadia kufela koko na mwanga ke ne mata. Azalaki na poto. Azalaki na poto. Ah, botika rabino. Botika baba mascarade wana to linga ngote. To linga ngote. To linga ngote pena to linga zala na batu o basalela kayo bien. Pourquoi batu basalela ko bola mofuta bango to ke na futa batu basalela ko. Mais que longwa na. Yango ne bomi ba bureau. Longwa na yo so moni fali o selo bola mu ke ponyo oza. Balanda ngombe na ye. Omba ya basuka wa. Na ma finga, je petit Fally o finga na ye. Kwa yebi na yete. Petit Fally mutazwa ye kuna place bateka fisiwa. Fisiwa azaka mutawata. Mukola convaincre ka petit Fally finga wata. After petit Fally finga Fally au finga ye. Parce que maman na ye fisiwa. Maman na ye kwa za wata. Azapa wata. Oh, mais bon petit Fally moi. Mukola kaka fisiwa ofanja ya che morala bingana lokota ona nzela. Au finga Fally. Parce que otala bola mo fifia stali saki. Pa ye banezaki fisiwa. Ah, bola mo Fally le ce qui t'a dérangé c'est quoi en fait? C'est que rien comment tu as trouvé petit Fally? C'est quoi? Rien ne m'a dérangé. Ni ka mo na mo spécialité. Ba mo na spécialité. Petit Fally pour pas payer les billets pour petit Fally il vient en Europe. Attends que tu as une studio c'est normal. C'est son petit. Et puis article là il ça la lever des rideaux. Eh, bola mo Fally ele kebele. Ele kebele. Petit Fally atangi bola muna mokili. Moko sima mususu na vina ye. Amoni bola mo Fally ele kebele. Bola mo Fally ele kebele. Manike. Hey. Changer motema yaya. Longola motema likundu mama. O kanganzela bana. Mama zalaka boyete, mama benisaka bana, biso to bundela benok, to zabam to zo bunda pona, to ebi ke lobi nzamba ofuta biso, lobi sori sarato na ndimi enok, e ozale sengo na mokili ya, bola mo Fally, eleki ebele, bola mo Fally, eleki ebele, petit Fally atangi bola muna mokili, achepe ya siwa na kati ya peze, apeze boye, bola mo Fally, eleki ebele akofinga ka Fally te atatua komba Fally ya tika makambwana tika koluka mwana bato ata lobi carrière esimbite visa 5 eza yo wana visa na 5 maniko ye ko bwakati petit Fally pe akoya pa bwaki afane pe na poto ao sape makamne muso beta pe libanga na au lesa mwasi ne chitaka akepa bongisi minu na epe ekomi pe normal e boniko tika ye mama ya petit Fally ha bande boyo kasiko réponse à petit Fally. C'est normal. Yo quand petit Fally des zoba non chiko bongwa. Boyo ka réponse à petit Fally manique comment un petit qui te manque de respect comme ça à cause ya buzoba na yo manique oza penza maman moko na yebité vraiment nazane loko kuta ko pekisa petit Fally ta ngana ne loko ko pekisa petit Fally te à cause ya buzoba na yo moko talande petit Fally à répondre yo boyo ka petit Fally. Boyoka petit Fally, bolo basoka zem poli bia zandeni. Boyoka. Petit Fally loba. Kiwana. Kaka mani kiwana akome studio be disco. Kenga mangobo. Ngai lokuli. Oui, na mimi nanga. Mango ba ibana gati. Badosala musique tout ça la comédie. Mango ba ibana ka lokuli ba ibana ka. Taka teko mangobo lokuli. Se ba ibana ka. Et ça problème tiens. Ngata na sa musique à comédie. Makbaolo bilanga na zo avancer. Mais bamba ba tumbe pa zo sa musique. Ya beta njemogo ya massage kaji. La suka wa. Aboma kaya na iti. Ye moko bena ba no kuna tinga ba mela ba no ti. Kasina explique ma campagne muto aso ma ba lubaka. So mena noati. Oko ma mbote. Mais explique oti. Ya na pota mena ba no. Bazodo la poto. Mais moi na ya zao. So la ina susia moi na. Mani kila poto mela ba bazodo la poto. So ki ala ina susia moi na. Anga ba te moi na ki poto na chikali yo sumanga. OK. C'est la maman maman roboye. Anka bona ko ko ta vie privé na itaza mama ya batu comme na pena na maman. Respect ja respect. Mais amiye bandika ka kiaza mama la responsable. Akoko ta ba tu ya bana te.
comme n'a pas moi comme principal bien ceux qui n'ont pas parce que c'est pour la peau na courage na fois c'est pour la bola na parce que fois c'est pour la courage na voilà oui pour na répéter ça peut moi na des chances mais na zo avancer pour disciple na boma papa a boma maman a te qui ba trompe a te comme matrice et puis après aniki wana to chana aniki wana kaisu une fois to kaka maniki wana akoma isudu be disco kenga mangobo ngai lokuli oui na mimi na gaja gayo mango ba ibana gachi babo sala musique to sala comédie mango ba ibana lokuli ba ibana lokuli gaja mango eza petit fa esa problème tien ngata na sa musique ya comédie moi na ya Roger na zo avancer mais bamba ba tumé pas sa musique ya beta njemongo ya message parole ya JB et mon corps ben ba no kuna tinga ba mela ba no ti amelaka basoto so ma ba lubaka so mela no ati una sa chateau ma mbote mais explique ya na poto mela ba no basoto la poto mais moi na ya zao so la ina susia moi na ni kila poto mela ba basoto la poto so ki la ina susia moi na anga ba témoin na ki poto na chikali yo sumanga OK c'est que ça m'a maman roboyé azachana ko ta vie privée là ita mama ya bato comme na pena na mama respect ja respect mais ami bandika ka kaza mama la responsable akoko ta ba tu ya bana te comme na pena za mona comme principal bien ceux qui na zo parce que c'est pour la peau na courage na fois c'est pour la bola na parce que fois c'est pour la courage na voilà fois c'est pour la bola fois c'est pour la pena ba ni na zo avancer mani kiwana kaka maniki wana akoma isudu be disco kenga mangobo voilà donc bandeko na ngai tokomi na suka émission na biso ya lelo donc maniki alingi neti basala challenge so balobi petit fali balobi petit frère prince balobi soki prince donc bandeko na ngai maniki eloka na osenga bino maniki sala effort longola eno ozalaka nango outi nango obandi yango na petit fali te au salé lango pe mwana abimaka premier na Vodacom aya pe ko répondre yo oyoka te ba mama na bango ba yaka te okoyoka mama ya presse ya nani ya koyate manike tika en ezo kanga mwana no banzela falia ko aider mwana na yo te na motema no mabe okumisa fali osala nyonso so po teka ba trompe so po sala nini olobaki osala po na carrière a fali ekei zéro ako edaka mwana no te pour nous en haine. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Fali. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour notre aide. C'est Dieu. Ce qui yo ozo sala mabe na bana batu. Nzamba ko toucher na Fali te, ako toucher na héritier te, ako toucher na mutu te pour na aider mwana na yo. Mwana na yo ko zanika bongo. Ata soka yembi musique nebe ko toucher na mo batu te. Ata sali 1 million de vues nyongo zolo bawana. Eza nul sans effet. 1 million de vues, ce n'est pas ça succès. Batu basala ba 1 million de vues, bazaka na bango pe na musique te. Tozana mutu moko bona kombo ekimi soki c'est le haut les soki asala pe nzembo moko bisala 1 million de vues. Lelo c'est le haut parce yo kadate. Azana disque moko na marché te. Manike bza bandeko lelo za journée ba mama. Bozala bolinga bana baninga pona bana na bino bakende liboso. O boy okoyoka mona mokilo okonukuta ndenge bano banda ko telengana o banda ko tala na misu bana nga babalaka te bana nga basisi ba classe bana nga kaka boye bana nga bazwaka mibali banyokola ka bango bana ba fruit wana et c'est biblique. Et soko zolia ba manga biloko mabe ba eni ba biloko okobota kaka biloko mabe na bana. Alors, à bon attendeur, salut. Bon like, mission, bon partager. Alors, wana vraiment n'a pas si le sac au bambo de belé à mon frère Mike. Schengen nakacha mons. Tika ozwana welo gonya yangwana. Vraiment to sepeli et puis to pesi bambo te belé et pas ya mon frère encore Willy Lubokolo nakacha Liège kamata bambo te belé pe toute la famille Banza de gros bisous anabino nyosoto. Voilà bande konangai live together ne tombera jamais. Yaya yo célibati mu colonie de konangai célibé zo tungisa yo yaya yaka awa mibale mabeba yaka te ndeko omona mobali misu bogar
otali bozo kansa mobulu nzoka te nzamba tinda ba bogar ba te fi ba fi ebele bo raté mabala otala na photo ah mama o nazo mona te ya approcher moto oye ba kukuta na mobala bien. Alors live together, love together, site de rencontres bien structuré. Ya mama la danoise boya ebele ya ko komisa kombo na yo benga ngai oza mobali oza mwasi ya kamibali bazana bango basi bazana bango o komisa na yo pe lemsu na benga kayote ezangate ba critère opesa nazo kutana mutute. Alors ndeko yo yakata mso ba o ba komisa ba critère et tout ante me yo et tout ane ozui mutu na yo. Vraiment, bobengi mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23. Ozwanga tosola kitoko. Live together original. Bientôt dans 2 ans et au sala 10 ans. Abonne attendez sali. Kamata bisous.